tika tozala bomoko na mboka e bomoko e tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimi na wapi ha bomoko ya mboka e bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba e bobunda pona mboka e mboka ezala bomoko tozangeli bino susu na banda kuna bino bandeko batali soki tolobi to équipe nationale bandeko batali mbote bipai biso bozwili baku ya kolanda biso na poko ya lelo masolo équipe nationale bandeko batali boyebi kezala kaka politique lelo tokobeta politique tokobeta yango na mobiangami moko oyo mpe boyebi ye na banda kuna bino ye nani mwana mboka Fidèle Tingombai Mondonga azali bongo ministre délégué auprès du premier ministre mais kasi mwana mboka Fidèle Tingombai aza susu député national aza double brassard azalaka élu na 2006 et 2011 kuna na bo ngandanga naye tokosolola maimatali politiko maimatali accord ya cité ya Union africaine makamatali accord ya Senco tokosolola pe soki ta permettre makamatali bongo maponomi na kati ya mboka na biso po bango bazali na kati ya mbula matari. Équipe nationale bandeko batali émission politique à Lingala la plus suivie de la République démocratique du Congo au grand complet Sylvie Bongo Azali Ndebo Monaye Koibatim Alphonse Mwana Somi ya radio télévision nationale Congo équipe nationale na ba doublure P maman Solange kwa la zate metope sembote place Azala so na biso lelo bomona Afrika Mushinga yewana peme na ngai tobeta biso no surtout match ya lelo ndeko Fidèle Tingombai Mondonga ministre délégué auprès du premier ministre Mbote. Mbote, équipe nationale, Mbote. Ndeko Fidèle Tingombai toko tambala moko na masolo na biso ya poko ya lelo pona ebike ba téléspectateurs baza ebele ozali membre ya gouvernement ya mibale ou équipe nationale et ambina poko ya lelo ndeko Fidèle Tingombai mote zopela na kati ya République démocratique du Congo bino boza gouvernement issu ya accord ya cité ya Union africaine. Est-ce que le gouvernement a bien légitime dans Misabatou pour battre bazo critiquer bien? Merci Ndeko Gilles. C'est peli d'abord d'engo ya mbinga na émission. Pour émission na bien les émission la vérité. Et vous allez malamu boya kapobo za la vérité et binga na bibino. Pour vérité tika la vérité. On a OK directement na Mutuna na yo c'est la légitimité na éviter elo ni na wolo basikoyo pour na répondre yo na rubanda na elo ko salit ke biso to koma esika tozali po to koma lelo na esika biso tozali utayi ko présenter nga awa que nazali élu 2 fois en 2006 en 2011 nazaki élu comme député opposition opposant ngai na parlement na assuré ba fonction ya minene na commission PAJ comme député de l'opposition premier mandat vice-président na PAJ. Deuxième mandat, rapporteur na PAJ. PAJ est la machine de l'Assemblée nationale. Indeki kusangana na bandeko, nilisanga babengi dynamique de l'opposition. Obinomo webi. Na kindeki na Belgique. Na Genval. Kusangana na Kondo paix à son âme, papa Tshisekedi wa Mulumba. L'air Sengaki Tokutana na Genval na mois de juin comme opposant politique. Nazali moko ya ba signataire ya eloko oyo créé rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. O lelo na mokusi ba bengaka rassemblement. Ngazali moko ya bato ba signaki acte ya création ya rassemblement. Pe na yebi
rassemblement on a qui toko ndenge to kanaka na Belgique des rassemblements ils allaient na deux organes à Liboso conseil des sages avec comme président Etienne Tshisekedi paix à son âme pour na nini azala président pour na ndenge oyo biso to décidaki na Belgique pour na kombo na ye pour na itumba na ya bunta ya politique pour na démocratie kota na mboka to lobito pesa ye kombo nini chef de file chef de file est na loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition politique. À cause de chef de file, au chef de file, il faut bima. La plénière mot va convoquer entre président de l'Assemblée, la présidente du Sénat, pour nous répondre leader de l'opposition. Chef de file est où tapuna. Mendengue to yebiye, to tiaye, à la présidente du Conseil des sages. Petolobaka na Belgique. Yango wana to okoma na sikawana. Tolobaka na Belgique. Va créer comité des sages, va créer deuxième organe, coordination de l'opposition politique. Tilelo et ça le matin. Puis le comité des sages, une semaine après création de l'organe, règlement intérieur, et bima potouye bandengeni mémoire, bizaleli ya malunga kozana kati. Tiler mowe ya kufi. Tilelo ndenge mobule bandoko ta na rassemblement ndenge bozomona, bazaka na règlement intérieur. Mobulu ezali na éviter ce qui osuka ndenge nini wa les makamu na bango te lingi na nina koma on a zali opposant na pesi cheminement na ngai te ndenge na longoi na rassemblement après avoir été trésorier na meeting ya kafu et salamaki la opposition le papa Tshisekedi alobaki ngai tazaki trésorier pona osangisa mbongo pona ko futa ba podium ezaki ngai mais roka mo ndenge nini ngai na tikaki nzela wana oyo na ba logique tozaki na ngolere wana tomima ba congolais to tambola to kende ko pouvoir na makasi na maboko na ponaki après réflexion après discussion na ba mikondi ya politique ya côté opposition la il faut na que na dialogue na dialogue pendant 45 jours avec plus de 300 personnes, Bamindele, il y a ONU, il y a l'Union africaine, il y a panel, tout qui n'a pas dialogue, tout bien ici accord politique. N'a qu'à dire accord politique, ma cabouillon c'est allé polélé. Tout le bi, nous boulons allés au niveau de fichier électoral, ma carte, ma iba y a mon pays, mon sous voisin, ma tout le bungi sa ma carte. Ba jeune ba koma ebeli il faut enrôler bango pour tout kende na ba élection pour biso nyonso to fungola miso to kende na ba élection tout est d'accord to demi to box affiché d'accord to linki to yeba mokolo nini élection ko salema d'accord to linki to yeba banani ba kende na ba élection après d'accord to retenir que na article 17 président de la République à côté kalana ebonga na ye tile ba élection ko salama conformément na musala oyo seigneur zo sala lelo yame balé ba député ba sénateur ba gouverneur ba côté kalatina ba élection yamisatu po na koma na mutuna na yo yamisatu na accord ya le 18 octobre il a été clairement dit que opposition politique muta rejoint direction ya gouvernement dans les 21 jours, la signature et accord. Tala ndenge to komi na gouvernement sur base d'accord politique ou na dialogue où sali que formation à gouvernement avec 67 personnes ba outi na ba sensibilité nyos ba province nyos 43% ba députés ba dans la cadre gouvernement tout qui na parlement toujours investiture na parlement na modèle oyo na no bomonate c'est 341 personnes. Les députés bazaraki na kati nyonso bandini biso mon côté aboyi biso
mibale asali loko babenga na lopoto abstention tala légalité. Merci de sa maman Sylvie Maroba 67 personnes maman gouvernement éléphantesque ils avaient critiqué mais l'accord il y a cité l'Union africaine de Kofidet Ngombai vous bimisa qui clairement que référendum est tel bon on a évité ceux qui bino bolingi tout le monde va référendum les années pour toute la population et le Koualingi. Pour nous, il faut que la population vérité. Peut-être que la population, il y a un peuple, il peuple. Pour nous, parce que nous ne pouvons pas le peuple. Nous devons aller à Moulongo toute la journée. À Kende ko voter. Batu bazali belé, bakumbe belé. Atika batu mususu a voter yo. Obi ma élu. Nous avons bal neti biso. Neti babadi banga. Neti ba bitakwira. Neti bande ko mususu bazana gouvernement. Mais mutu moko obi maka aboye au peuple. Toke une élection. Ce que le peuple a là-bas. Obi si mon référendum, est-ce que yebi conséquence à référendum sont de lancer les potes besoin le peuple oh population le bibo oh population le bi 5 boy donc ça connaît nanga atika musala azosala a commis très avancé atika bon to kende na référendum tout na peuple mulingi yango maman Sylvie mais après pas boy référendum maman Sylvie malombo moi mboka Fidèle Ngombai merci supona libaku kasi na azolanda tout à l'heure lobby aux opposants mais tu bien tes statuts opposants dans beaucoup na biso il y a opposition dans beaucoup na biso dit que soko mutasa koti na kata ko exercer pouvoir ndembo osala ngolelo vous êtes sous membre opposition te donc beaucoup na bino peka ka batu ya majorité yango tozoka mona biso petende discours na évoluer mais et ça là on ndenge en tant que membre il y a gouvernement moko et puis dans mon lobby yozali ministre zali directement rattaché na premier ministre et tout ça bien ndenge temps au kakuna président de la République ou asinga ka penza ke dialogue ya oya isalema azo bate basango singeli bakende mbango pote batindela ye abasola na bato ya rassemblement batindele 3 non le bezaki 10 non et kitaki 7 c'est quoi comme bele 3 non so sima ya lobby otonde to vandi awa bande koliste wana batindi angope bino sort na bino zanini parce que boza quoi te mutumoko boye basi wala accès que non singano ngona ba oser la bobele ba programmer pour ba prendre yo maman Sylvie ozo sexanaye. Vous vous rappelez que dans le vie nazali opposant, dans le vie cheminement nazali élu dans le parlement. Et puis nazala qui opposition politique dans le niveau du parlement. Mais gouvernement OK, na kota to na kota. Non, oui biloko wana okosala le côté sans que tenir compte na base na yo. Avant na jo décision na tika rassemblement. Pour na pesa yo information, on va peut-être très amoké. Na so liboso na base o yangai to ke na yo voyage très prochainement pour na zo ke na enrôlement yo moko mona ningi base o yangai bongandanga na lisala yo mona kei pour mona oso mata tipo na vie na yo na mteme na otia tipo ya mapasa nga kutu yo kutu ok voilà to voilà ika parenthèse nazoni li aussi donc nazali membre de l'opposition ou un gouvernement d'union nationale pour na kata gouvernement d'union nationale ba opposant opposition zali majorité zali société civile bazali on zali ba partie prenante dans dialogue il a été clairement dit ndenge wana kwa tozana kati tosubi mamboka tokende na ba élection tozoka moi on va le lobby ngana banga non ngana banga ngana tricher le côté puis nazana 2 pieds sur terre nazo sala musala moi Sylvie oui musala nazo sala pemeni ya premier ministre Badi Banga eza pour na gouvernement république tous a tellement à l'aise na ya ka musala na 8h na bima ka musala na 22h 23h
il y a plus ou moins 400 dossiers au côté de la primature. 400. Primature, les États. Ils ont Mima, ils ont Kamba, gouvernement Yamboka. 400 dossiers par jour. Bolinga na kena distraction. Oh, ya bateau bazali banda bazoluka bakoto musala. Alors que ngaza na musala ya République, pour na ekolo 67 membres du gouvernement, il faut batinda mikanda ya la primature. La province, il faut batinda mikanda. La service de sécurité, il faut batinda mikanda ya la primature. L'ambassade, il y a biso. La régie financière, il faut batinda. Natika concentration on a pour l'intérêt à Mboka. N'a na distraction. Il y a bandeko oyo alali pongi akangi miso. Azomona ki comme les États-Unis, azomona ki azo signer mikanda na place na ngai. Natika bango na pongi na sa musala République. Pina ko sala ngo correctement tino ko l'élection na sala. Masola Senko dans le gouvernement l'hôtel. Senko ezali isanga ya ba église catholique. Isanga ya ba santu. Ndazali membre ya église catholique, ndaza catholique. Mukanda musala Senko azo sala kitoko. Senko mutase tuzaki na Senko na dialogue ya cité de l'Union africaine. Ba bien chole nga ebi bango. Ponga zaki rapporter à opposition na dialogue. Il y a une africaine. Elle est bien chouette. Attends, bah oui, clos nous tous avons salé, tous boycotté, bah misala. La cité de Loya. Photos de la Banamboka, Bandegara, Samoumbaya, Tokota Tokende. Tout ça qui n'a bango. Bah travaux et bah commission, bah groupe thématique, tout ça qui n'a bango. Société civile, église catholique, tout ça qui n'a bango. Mais bah benanzoto, n'andenge na bango. Bah na bah raison na bango. Pe ba raison no bango mo ka mutu ayebi ata batara sa mo ba yebi raison na bango te nazo tozo banga te pe Senko asenga ki ke aluka inclusivité alobi o katozali kuna bato muso batika elibanda to luka bango baya to sepeli ko nyambo ka pesi bango mission de boss office ba kende ba benda bandeko bango moko Senko tout le monde pour les populations il faut bailler la vérité. C'est quoi jouer accord au yabiso et à cité de l'Union africaine. Alors bien à 4 na makanisi ya bandeko ya rassemblement au basala conclave na bango ka 24 heures un jour conclave na bango ka un jour ka resili. Mais biso na cité de l'Oya to sali musala pendant 45 jours. Avec plus de 300 personnes. Mais bon, on va diagnostiquer les mal comme alors, Nakati, le bique, point, il y a beaucoup de Kesseni, les alliés Motoba, 6 points de divergence. Nakoro Yabiso, Basango Balobibo, Mokonziambo Kabibo, besoin, Botala Ndenge ni bolo inclusivité, Botala Ndenge ni pour la divergence c'est comme la convergence. Ngaza Moutapi agir rapporteur, ce qui loi les alliés dans l'Assemblée nationale. Première lecture et que la deuxième lecture dans le Sénat, ce qui point de divergence les alliés, benga rabato, benga la commission mixte parité. Nous avons un Senko, net n'est pas sur le Parlement. Les qui kuna oroboka texte qui dans la première lecture, benga un texte martyr. Donc accord, il y a cité de l'Union africaine, il y a un bon de base dans ma communion. Pour ma communion sur la il fallait que Sango bazoka 6 points de divergence. Pas passer à 3 jours. Il y a peut-être ceux qui kuna na 50 ans comment la sanza combien n'a été. On va passer à 3 jours. Ozo accuser Basango. Te na accuser Basango de yolo 5 égale Basango. Bon ce que les gens na combo 5 na longoli Basango. 5 c'est na 3 jours pour traiter 6 points de divergence. Mais là to commis la fin du mois de mars de février. Tokota la mars. Et le gakutu au nombre de jours et que les cas dialogue autour kinango la cité de l'Union africaine. OK 6 points de divergence 6. Mais le tokomi wapi pour na yokinde ke et comment accord mususu mabwaka texte martyr ngamutu amibeko babwaka texte martyr te bazonga na raison pour texte wane kuma makambo nyos y compris sort à président de la République y compris sort à la député na ba sénateur y compris sort na biso le gouvernement les kozala dirigé par premier ministre Césarine article 17
Pe mise en œuvre et accord wana ese banda banoma déjà badi banga ça la consultation badi banga tia gouvernement en place azwa mbende na parlement tout ça na mbende na pouvoir ya peuple représenté na parlement. Merci. Ouais, libanda wana na émission ça ya masolo ya compliqué hein. Merci. Toujours ko balala masolo ndeko ko ibatima. Oui, ndeko Zulu papa fidèle na sepeli mingi poto joye liboso na biso. Merci. Les 5000 kasi tomoni des populations et comme il faut lemba bino ba politiciens. On a raison. Ba lembi bino pour politiciens zali ko zelate vie sociale na bango et meka ko bonga muke ba pema muke mais ba politiciens kaka ko wela les réunions ça gouvernement yo te onde lobi ezande boye yamawa et sika na to ko suka wapi ezamawa atati malubana te ezamawa pour politicien lelo azowelela eza politicien azosala mosala na pouvoir te soza na pouvoir eto kosala mosala mpo na population pendant longtemps bo baza libanda bango moto bazowelela mpo tolobaki makambo ya élection lelo tokomi kowelela baposte quel poste ya premier ministre poste wana eza vacante eza déjà occupé bazowela ti bakomi na makambo mosusu nakaza bokotunanga makambo mosusu na émission oyo bakomi ti kosakana na milimo ya bato ya valeur pour la poste. C'est très dangereux. Nous avons seulement. Oui, politiciens posent, n'a pas posé population en otage, n'a sur les alicoleka. Alors, il a qui cité liwa les papa Etienne Tshisekedi et Tikinzela na potopoto zotoza koyoka. Ba déclaration belé ngaende sengeli nazwa boye ngai nazala boye ngande na kokita na ye o albi ngaende nazala kolala na embeto moko mais nyonso wana tokosuka wapi papa fidèle papa koyeba simba iloko wana ezopesa ngai mawa tambola na mokilo mona makambo na tambo na botama na mboka ezalaki moto soka kufi ata ndekele mosusu ndeke aopimbwa te oza na libanda mpo okota na kati ya ndako okozwa mai omela ozobanga mpe na fani na mboka mindele soki moto akufi soki ebembe ezoleka mpa ya mindele bato batelemi eza esu ndenge biso tokoma obi na ndombolo awa te nde tozomona ebembe mpa ya mondele soki cortège ya ebembe ezali mituka nyonso eke pembeni ka mpo na mwa bande moko ya moke batie pembeni na motuka wana ya cortège ezokamusanga mpe bazosala bazowela yango na nani motu kwa Etienne Tshisekedi wa Mulumba icône Etienne Tshisekedi wa Mulumba père de la démocratie oyo ekoki nde tolela ye na ndenge ya limemia mpe tokomisi na ata 40 jours te un mois ekoki nano te lobate moto akei nano na sala akoti nano na mabele te toyi tosala totia ye liboso ya na mesa oyo batekaka baloso na banguba mais bango baboyi gouvernement na bino ekunda ye baboyi bino bozoyelaka obimisa budget 2 millions soki combien soki 700 000 ondeko bongo tonga soki meuble to nini Tshisekedi wa Mulumba bango bali bokokunda ye avec dignité par la soki azokoma kokunda mais ya mpo na bino gouvernement oyo Mama Sylvie nde botingani poste il faut topesa population information pas information ya koti boye sali tract ke na nsima ndako na aveni moko boye na imprimerie moko ya cité bokomi bakombo bando bwaka butu faut tokeba gouvernement ya république esali budget ya kokunda 2 millions bino oza bajournaliste 2 millions 700 000 ekozala ndenge wana azomérite yango 2 millions ata 3 millions mais budget bino moko utilise yango po basa idps boyi elobisa mibali banga akoki jamais kokunda Etienne Tshisekedi po atrahisa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bino moko boko utiliser budget wana ezali yo moto olobi yango soki badi banga trahir Tshisekedi il faut reprouver yango mpo badi banga azali élu ya parti politique IDPS qui est le premier parti politique ya opposition na kati assemblée balongola ye ye aza élu
olongola ina alongola kaili kaka population ti eli po olongola ifo kozonga su na urne bongo les populations ko boya yo olongoi Badi Banga azalaki président ya premier parti de l'opposition na kati assemblée. C'est du groupe parlementaire yé chef. Ce qui est à Bamboka Moussous. Ce qui est à Bamboka Canada, Angleterre. Badi Banga Linga la chef de file de l'opposition. Donc, il y a un problème qu'on y a. Si vous habitez au Tuna, mais bien, vous allez au Tuna. Mais il y a un Tuna, mais il y a un disposition. Au BTCT, Makamukendo Solana, na dialogue kuna ya cité Union africaine, le BTCT ne singele kubungisa pour la fichier électoral, kasi toyebi malamu tolanda ki bisonyo surtout na nzela ya bitando, mokambi ya CENI ya Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga l'objectif avant hier abimisa calendrier d'élection et na gouvernement ainsi qu'à écoute comité de suivi. Bino ba yuzana gouvernement ya ndekosami Badi Banga il faut que le gouvernement sike kota ye abimisa calendrier électoral au ba te ayo boyoki bien te Corneille Nanga zamu mayele mpe musa azusa les ya bongo boyoki bien te azali en plein processus. Corneille Nanga ayebisaki biso ata biso na opposition to gangi 16 mois plus 1 jour na musala ya sosala musala azosala ngai tingumba na participaki na vote ya loi wana na Assemblée nationale avant ekoma loi portant identification et enrôlement des électeurs. OK, azali en plein processus ya identification na enrôlement ya bato po ba carte ya kala tozaki nango ezo na valeur te vote ya lobby faut carte ya sika 15 millions de personnes vasi bazui so ko zo carte wana te ko voter te Corneille Nanga lobby bote boyo ki bien te pour 16 mois to gangaka ndenge ibisaki biso to tika na 4 mois eza sumingite natango bozo loba ya zo sala natango tuzo loba ya zo sala pe ba mois ezo continuer to tika na atika na 4 mois pour aloba yiki na juillet le 31 juillet ako sisa musala na ye ako bimisa fichier électoral. Ce que si on a processus izali ba nettoyer yango sili ba yinango na parlement pour ça le que le mindengona pour na yebi makondenge zala pour na annexe c'est-à-dire toyiba na bondandanga bato bazwaki carte combien bono ba rozana combien de sièges il faut mobeko bima pour la répartition des sièges. Le processus en juillet tout est dans 4 mois maman. Si vous avez la poste à premier ministre, Tikana no nanga sisa makamonaye 4 mois sili. Pour to kenya l'élection, yoka roganga biso to sa musala. Wale la isi ke bino bolungo longwate bozo tinga makaka alors c'est compétent. Okolong obi kolongwa musala ozali na pour la république. Kolongwa musala ngwana. Osuko to longwa to tika république na balabala. Tika ba cortège. Totika banani cortège za battribuer pouvoir pilon et même na mboka mindele mama cortège za battribuer pouvoir attribuer pouvoir balongola ngote yebisanga ilelo OK ba chef coutumier balongola ba posoyanini ba chenette na obalata na ba manzaka ko mama Afrika limbisanga bon soto la mukina tongo bapesi président bakombo misato wana président pa poni na kati moko po tebike sukaka yo suka bapesi bakombo sukaka pe ya kupona mutu oto sobe bapesi kombo moko eki entériné kombo wana siko lobi na tongo bino bayi Badi Banga Sami Tita bo suka boni non j'y suis et j'y reste mais il faut rassembler des maîtres bino maman Sylvie yo moto tangi bakambango maman Sylvie ozali na député parlementaire de Vayo parlementaire à répondre na place à président de la République on a répondre na place il y a 5 ans ou bien bateau balingi batia 3 non ou bien 10 non ou bien 12 non batia 10 batia 3 je peux batia 2 batia mais biso to travailler pour la République te tozana bobangi moko te donc biso to la ponge ya mobimba
biso tolango toke tosali mikanda ya français tokomi bakize de réception tozongisi koma lobi mukanda tina na primature 48 heures après aux réponse biso ozala à l'aise tolongwa te tozali po toza na problème kasi toyebi ke na kasi na bino bakosinyaki mukanda wana na union africaine basusu mpe bayaki kosinye na 5 kuna bandeko na bino bozalaki na bango oyo mpe baza na kati ya gouvernement José Makila, Jean-Luc Steve Mbekali, Azaras Robert Roy. Te na okota polémique wana te. On a membre du gouvernement. Ndenge bango mpe baza membre du gouvernement. Gouvernement ezangi cohésion. Te gouvernement ezana mokonzi moko. Président de la République. Parce que tout le monde est gouvernement mokonzi. Et là tu comprends tu encore bandeko José Makila ba koti kaka lobi nango premier niki lettre. Oh non, so on sala ndeba mise en place botika mama arrêté wa. Ngala za mieux placé qu'on appelle ça une information on va lettre. Ça n'a rien à voir. Premier ministre Sami Badibanga mukanda na ye pona ko zongisa makambo na nzela. Pona Kamba gouvernement n'a rien à voir avec la signature à José Makila, membre du gouvernement, président de ATD, a co-signé Mikanda au nom de son parti, à président parti politique. Ou bien de Jean Lissebou, c'est mon grand ami. Arrêtez, l'impression que le Premier ministre a un plein pouvoir. Soit ils ont abattu le gouvernement, ils ont léqué moutou. Parce que tout l'année, même que l'équipe Anika qui est lettre, Anika qui est lettre, mon biso de voir la réseau sociaux de bio. Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, coordonnateur de l'exécutif. Ok? Pour la irrégularité, ce qu'ils allaient, on a pouvoir, il y a Nicolas Yamessa. Non, on appelle ça par exemple été. Ce qui a bétaki le colère, mais ça, qui est mon hôtel à se plaindre, mais il fallait ça l'ango, ok? Parce que il fallait à gérer le gouvernement, on perd des familles, Ndengue Longobani, le premier ministre a reçu à Likango. Merci, merci mon bien Amenabi Soto évolué. Toujours rappeler à les téléspectateurs de l'équipe nationale que l'autre ami, mon amour fidèle Tingombaï, ministre délégué auprès du premier ministre Azana Kati équipe nationale. Ndeko fidèle Tingombaï, Nanandi on a bokebi olobi bosa à l'aise, oso gérer 400 dossiers, ce qui par jour n'a évité. Ndeko fidèle Tingombaï, carburant ils ont mon anate. $135. Que na wenza bite soka banana na mulonga fufu to ya bite kuteko ou bien pilipili babi bosa gouvernement impopulaire que la République démocratique du Congo n'a jamais connu ba faux billets pas de déclaration du gouvernement boutique la noka ndengwana un gouvernement impopulaire que la RDC n'a jamais connu nena zo makanisi na ya mibale nous fidèle tu me poni ozo bima tete le kona bana ya boudin Libisangaï. Vous avez dit que l'accord il y a Sénégal et Bomi n'a pas d'accord à citer l'Union africaine. Comment vous avez raté? Bon, alors on va aller sur le bas. Tout ça tétité, tout ça légaliste. Na 5 accords ezali papier ba signé kuna tout ça na bateau ba signé. Biso to ko signé papier wana te. Biso to za na leader opposition politique au dialogue esili application na ngezala ki nomination du premier ministre yi mutazali ko incarner biso ndenge tozalaki kiteti ezali te tete alikamoni ofiera bana bude na biku tout ndenge bazala se comporter mais biso toza ba homme d'état tous travailler pour la République, on n'a pas de complexe de quoi que ce soit, tout ça nous allons bon et d'effort. Ok, makambo nyuso ou les salema mais c'est trop tard so na le mina tal makambo 5 ans hein on a la conduite ou bien on sa musala l'état ba oyo balingi ba zo pouvoir ba sala so que balingi que biso to démissionner ba o l'exalaire na bango ko to so démissionner est-ce que yebi quand est-ce que mutako démissionner conditionner ne ko sala que muta démissionner
na poste neti ya premier ministre eza neti ntongo etani bokolamuka mpe ke président ya république ateki pouvoir atamboli ozomona niveau ya responsabilité wana o premier ministre alamuki na ntongo ateki pouvoir na balabala atamboli po toyokana bien oyebisanga mpo na nini premier ministre akodémissionne ye moto azali élu azali nommé investi par la population à travers l'Assemblée nationale. Boyebisanga bopesanga réponse. Bopesanga réponse c'était pour bien on doit poser la question. À démissionner. Parce qu'il n'y a aucune raison. Ça c'est un, de deux. Soit démissionner, pas destituer ni motion de censure. C'est-à-dire parlement longolais. Pour parlement où tu as fait ça qui. Donc yoka pas point pour la perte de fil d'identité. On a perte de fil d'identité. Motion de censure les années 125 députés. Basa les pétitions. Basa les motions de censure. Ah non, Tolingi va dire Bangate, tout ça, l'on va moussala. Bah, Tindi a pas président Minako. Président Minako a ressaisi Badibank. Premier ministre. Dans 48 heures, il faut y qu'on répondre. Là, parmi les 125, on va signer qui? Moko la bango, il faut présenter texte. Après, bah, Pessi va dire Banga, Aloba. Bah, Kizé, Nini, tout. Et puis débat écoti na parlement. Après débat, vote. Vote des acteurs tombent dans mon sapeur qui t'a. Non, vote. Un bulletin secret. Pour les alliés pour l'individu. Les bouquets na vote. Un bulletin secret. Ceux qui votent en Essili, dépouillez-moi devant tout le monde. Sauf aussi si dépouillez-moi, il faut 251 députés. Va voter qui va dire Banga Longwa sur 500. Vous procédez. C'est ça la théorie. C'est un arrangement particulier. Oui, arrangement particulier. Régime spécial. Donc il y a un arrangement particulier. Il y a qu'un régime spécial parce que la Constitution est le but que jamais le Premier ministre à l'opposition. Tout le monde a arrangement particulier. Et puis, c'est un régime spécial. Document le précédent arrangement particulier. Bon, pourquoi ça m'a réponse? Il n'a pas une réponse. Et où tu n'as pas pu accord. Il y a 5 ans. Ok? Accord à 5 années. Il fallait pas un accord à la cité de l'Union africaine. On est dans le texte martyr. Texte martyr, ça a couffé dans le coup. Texte martyr. Mais Gilles, aux amis journalistes, Thomas niveau à débat. Thomas débat Nicolo. Fonctionne a été à Koufi le président il y a UDPS. Non, les hommes passent, les institutions restent. Malheureusement, via texte martyr. Mais Panzana, texte martyr. Pas mon seul de vendre tout ça dans le droite. Mais si quand on éminent, c'est le quoi délice sanga. Quand si makambo ba ba bien. Mais tout là c'est sanga. Makambo va soit contredire ngai. Tout la délice sanga. Mais bango ndé baza so ba que ba la kati ya ko bunga. Est-ce que ba Alexis Tambo ba po ba ke na scène kotile. Bah ça peut éminent juriste. Mais Alexis Tambo bazo kende pour les comptes à majorité présidentielle. Dans ba kende pour la bonne forme. OK, bazo kende. To ba bozo rouler na bino peuple. Mais non, biso tous ali partie prenante était biso opposition politique au dialogue. Issu de l'accord de 18 octobre. Mais Vital Kamerhe, le chef de file Nabino. Il y a d'abord représenté Bino Konaté. Maman Sylvie. Tuna la réponse à Malonga aux populations. Bon, Azaki chef Nabino de file Toté. Beaucoup ça la population. Azaki chef Nabino de file Toté. Accord, un dialogue. Où tous Azaki na trois moments différents. Premier moment. Comité préparatoire avec un chef de file. Trois moments différents. Premier moment, comité préparatoire avec un chef de file, un chef de file adjoint. Chef de file Nani, Jean-Lucien Boussa. Adjoint Nani, professeur Mukonda. Deuxième moment, dialogue proprement dit. Chef de file Nani, Vital Kamerhe. Adjoint Nani, Sami Badibanga et Sili, tout comme un accord. Accord, balobini, opposition,
il soit premier ministre. Le président de la République a ticalé en fonction. Premier moment ici, deuxième moment ici. Pouvoir à Batomi Balé ici. Donc, nomination à premier ministre. Sami Badiba, c'est lui le chef. C'est lui le leader. Classe on répond à la question sur notre mais comment s'il va autotuna les confidèles bozo sakana na peuple au Bénin chef de l'état so senga 3 noms bino bolobi bo démissionner et puis la corrélation exacte entre 3 noms na démission et puis bozo lien exact et diko accord à Saint-Sylvestre nde balobi yango nde okamba sibombo nana lobi olina pesa une information accord ya obino bozo benga accord la Saint-Sylvestre. Au peuple, c'est le peuple. Tika notion à peuple Gilles. Moi je suis élu du peuple, je suis élité. Attendez, la différence. L'homme il est élu du peuple. So na zone la population bien ça comme OK tout à l'heure et accord à Saint-Sylvestre les accords tes années base juridique accord il y a Saint-Sylvestre ces années base juridique base juridique accord au ngai na ministre délégué auprès du premier ministre les alliés résolution 22 77 il y a Conseil de sécurité des Nations Unies na ordonnance il y a président de la République portant convocation et dialogue 2 documents importants Boyeb Sangai accord mais Mindele so bandi Boyeb Sangai yo yebaka Mindele Mindele atambulaka na tradition orale te Mindele sali ba président de la République partout ba Hollande sali ba président de la République ayebisi Senko bokende boluka inclusivité mission de bons offices le président de la République a signé une ordonnance le mois de novembre 2015. Voilà, la population comprend. C'est la différence. Si on a mis un débat, tout est dans le cours constitutionnel. Permettez-moi de vous un peu, moi, je pour tant pour ça. Maloba, gouvernement, il y a bino, dollar 135. Carburant au bon année, il y a 10 000 francs, 5 000 francs, 20 000 francs. Un gouvernement impopulaire. Non, impopularité. Vous mesurez par rapport à quoi? Sondage Nino Sali pour le bac gouvernement impopulaire. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir ne se plaint pas. Conseil des ministres vous a raté vos solutions. Non, on mélanger ma réponse. Le pouvoir ne se plaint pas. Ok? Non, le bataille au Koutaki, non, non, le bangoté. Mais pour y avoir situation tous en angolelo. Madame Bakozé en Mozambique soit politicien. Situation incertitude. Surtout dans le pays nous au ba bourse zalaka. Total ba indice na bourse. Ka carton jaune, to zaki na carton jaune, ti to comme na carton rouge. Au bandego ya rassemblement ba la kisaka on est content na poche arbitre libela et bimate. Il y aura nos hommes on a firme national lendo. Carton rouge on a vu combien de personnes ba ki mamboko pour ba investir là. Incertitude, on a ba douane. Il y a reçuté à cause du carton rouge na bino. À cause il y a carton rouge il y a peuple, il y a Maïté. Gilles, il y a Maïté pose. Mais monsieur Assima, si vous avez un peuple, on répond de suite. Pour définir un peuple, on a un c'est l'élu du peuple. Deux mandats les meilleurs élus na Bongandanga. Premier à la liste à 35 personnes en 2006. Premier à la liste à 56 personnes. Mais peuple azoliate azosouffrir olobini yo pe molobi la peuple doublement ozo salate azoliate membre du gouvernement que vous êtes et que ça pembeni olina yo biso ba réalité zala so nazolo basiko ya cause ya carte rouge qu'investissement équilibré biso tu vas vivre na ba taxe na ba impôt taxe na impôt na tango kimisi ba investisseur bo bangisa banga mboto ko pela Mundela za fragile. Combien d'ambassadeurs et Kangaki
pour baki me prendre le 19 décembre bino bokanisi bilo bosala boyi conséquence nango heureusement biso zali wana heureusement badi bangai bi makamona ba mindele ndinga auto solana na baba na Trump wana papa c'est deux personnalités Trump ayambi bango deux parmi les deux les hommes à maman s'est quitté peut-être aucun les sous image au États-Unis niveau la Maison Blanche plus besoin progresser plus ma photo aussi là plus ma garde de combat s'éliminer tu boutique à la tête à tête na mokonza mboka la réalité on a l'émission nous sommes provoquer à mon merci oui excellence motuna ezali ya pété que le yito ba moke politique ya gouvernement badi banga no etali kitatope économie ya mboka so na tuni boye pamba te po okomona na landaki na mikoleleki ministre de l'économie à lobby ba sima ya mikili ya bapa ekokota te boye na boye ya bo simo ya mikili ya bapa ezatalo na se mais oyo ekuta na mabele na biso ba biloko tozwaka ba produit ba bengaka nyonso ezwa makawa mais ndenge nini yango ezala talo oyo ekuta na mikili ya bapa ezana na talo na se pe oyo etali ba dollar na kanisi batuni lelo okokola 135 140 politique na minu zane soki tobundaka te ndenge ozomona tozolala pongi te dollar ekozala na niveau wana te yasuka na bitumba na kota na bamitu ya te bachiffre te nga naza MBA c'est-à-dire mutatangi baklasse na bamitu ya so napesi badetail okamwa mais bitumba ezali mpo totelema nazoki na kambasima na mikolo tozo-inaugure 2 usines ya ciment ya Congo usine wana ekozala na 2 700 000 tonnes ya ciment par mois consommation ya ba congolais biso pour utiliser ciment lelo tozala na besoin ya 2 millions mais usine ezopesa biso 2 700 000 tonnes kana ba Congo est-ce qu'il faut tondima tobenga susu basime utalibana po toza déjà na surplus ya 700 000 tonnes tokozala na ngote non moi prochaine production c'est bandi on a ba Congo to ça l'émission moto que rotala ici to yambaki ba cimentier to ministre yambaki bango to sololi ba sengi pe baza peine talo raisonnable 2 millions de tonnes salina bango ba science de travail na ministre économie na ministre finance na ministre commerce extérieur pour tout à l'heure biloko libande kota te ya kobebisa o eza na katite po bana mboka ba se retrouver bitumba ezali ekokota te sikoyo problème toza nango sikoyo okwa ba usine ezali na ouest côté ya Bakongo eko servir Kinshasa Bandundu Nzinga côté ya est usine ezate sima ya ekende kuna na premier toza na niveau oui ekokende usine ya Kisangana ya kututolba sur terre ekokende kuna totia premier bon net ekokende kuna quantité nini ekoma kuna pona ba besoin kuna donc autoriser combien de quantité nini ekotana en attendant tout quand la frontière libérée mais ça les alliés Sylvie okoloba c'est na isiko na wamuke lombango papa na mbanga timba sikoyo na itali dollar olbite soki bosaka makasi tembe dollar ezandenge wana te mais dollar excellence yoka dollar ezandenge wana salaire et Kolanda pour fonctionnaire à ça que toucher dans 92 000 francs congolais mais dollar et c'est commis na 135 000 francs congolais au lobby bon papa Kozatimba makambo ya dollar fonctionnaire salaire ya ba fonctionnaire ba changer yango na katikati ya mbula te ba changer salaire ya fonctionnaire de l'état pendant l'année te ba changer yango le bozo sala vote ya budget de l'état oyoki ngai tozokende awa kosala vote ya budget ya année oyo 2017 ok na mbalo eleki babakisaka mwa moke salaire ba fonctionnaire fluctuation ya taux de change c'est-à-dire ba changement ya taux de change ekoza na kati ya mbula
mais salaire va changer en na kati mbola te. Et puis fluctuation de taux de change, c'est-à-dire changement de taux de change. Et où t'as nini? Ata lelo. Surtout mobulu ezali na mboka ba politique ba bundi, autant dollar et quoi. Pour la kabilo komoko, on maîtriser en côté. C'est faut quoi trop comme là-bas, c'est combien pour $1? Problème de la stabilité politique, stabilité politique. Pourquoi bisous toujours là-bas? Bandeko, il y a rassemblement. Baya tout ça musala pour namboka. Baya tout kende. S'il faut même retoucher gouvernement, il y a l'ingo musala koto. Sami badi banga 2 hein. Sami badi banga 2 et seulement ba koti musala président de la République a signé ordonnance pour na bango ba yei c'est là ba compétence il faut da mayele. Il faut da mayele pour ça musala l'état. Tout pour na ba tongolo ngulu te aux an expérience te ou bien osala musala mo ka boye oya ko signer ka mikanda l'état o banda sikoyo ko signer so badi banga zui mesure ya ko arrêter ba arrêter oh bonavonzo quand ils ont signé ma bé au début on bien c'est dit bon et quand tu comprends qu'il y a pas quoi baxano ma douce sous la ceinture n'est pas changer salaire na bango rara so ba voter budget ba voter bino bozana 2 missions ba pesa ki bino ya ba social na makambo ya ko organiser élection nena yebana o ezali voter élection le bleu mwana mboka nanga en tout cas enrôlé 15 millionième de Kwambago babi français 15 millionième électeurs donc makambo ok nango bien à côté seni bino bosi bo pesi seni bongo boni parce que seni a lobi pour organiser l'élection en décembre ndenge azana besoin de 522 millions to 520 millions. Vous avez payé combien pour un moment? Est-ce que vous payez ça c'est bon? Ou bien vous avez bomba déjà? Est-ce que vous bomba bon? Je vais répondre à question par rapport à l'exemple accord à Saint-Sylvain. Non, tu as dit bon, admettons selon accord na bino. Accord on a besoin de l'élection en décembre 2017. Pour tirer date té. Mais nakati siko accord on a tanaki on kaka en diagonale. Nakati accord on a toutefois. C'est-à-dire élection ngoko zala té na décembre. Bo sembo vérité ngona population faut ba yebango. Na accord wana ya 5 il lobi na kambo élection en décembre té ba ko sabato. Toutefois yani comment regarder décembre telle date dimanche pas la dimanche tel jour de décembre. Le problème est l'essentiel attends quoi Noël premier. Attends Noël. Attends le 25 décembre. Bah tiens. Les a le quota parce que sabato. Nous sommes à la fin du mois de février. Enrôlement est aussi là dans le mois de juillet. Bon, ça c'est niveau, on a beaucoup c'est bon. Ça est bon. Qui planifié en 2016. Si vous avez en 2017, de retenir compte na ba donné na bango ya sika. Pour kala ezala quitté que senia sangisa ba élection mi satu le même jour. Présidentielle, législative nationale, na provinciale. Ba coup, c'est-à-dire poids et l'équipe d'Engezaki Liboso et ça ma présidentielle dans la législative nationale. Pourquoi? Vous en a 2 urnes. Nakati ya salle, donc comme on a 3 urnes. OK, nakati ya salle, les bisous de ça na ba élection pour les langues mabe to longa kana na biso 600 bulletins. Nakati ya salle mon collègue zaki na 2 urnes. Tu veux comme 3 urnes. C'est difficile qu'il y a 600 bulletins. Donc, il sous salle mosus. Donner on a asséné ça dit moi mbongo gomata. Alors tu peux intégrer en gros le projet de et déjà le travail. Merci ministre délégué sous ça na Maman Africa Mujinga. Ndeko fidèle timova dans sous ça na motuna moko kaka to bambou la ebeti mingi. Inondation pe salami ya makasi et puis érosion. Population azol et l'azo souffrir ba sinistré ba comme belé politique et gouvernement et zanini na nyoso zo communauté mama mbula robeta ya ba catastrophe naturelle ba calamité naturelle mutumo royeba te que lobi mbula robeta bo buka bandako ngai ozo mona ngawa ndako na ngai bukani miri na ngabo mbebukani na kwa kokana te que le mususu lelo ezalaki kana koma ministre indemnité à risque ezalaka te indemnité à risque ezalaka te wana soki ezalaka biso tokolongola ngo mpo biloko ya pampamba eza te mpa na biso elingi nde soki nga nalei
population aza voisin nanga lei okuna lei comme ça équilibre ezali na mutu nyonso calamité naturelle baza koprévoir yango te mais ce qui est arrivé moke tozosala bomonaki baconvoi ema biloko totindaki na bomawa mpo bato bazalaki na dégâts mosusu mpe tozosunga quand bien que mal na bamoyen oyo l'état aza nango ocomprendre donc le minimum oyo tokosala yango tozosala tokolemba te l'état alelaka te l'état azalaka moto afaiti te ok sans l'état toza nango tozali concentré na makambo tozosala cohésion ezali na kati ya équipe bana mai ya rassemblement notamment oyo bayebi ngai nga mpe nayebi bango baya tosala mosala bayoka soni te baya tosala mosala place eza république eza mpona bato nyonso ok tokende liboso na souhaité bango bonne chance na batriage papa Etienne Tshisekedi gouvernement andimaki déjà cause en charge tous les frais funéraires ngai moto naza devant bino nazali président ya sous commission ozali chargé ya kolengele kokunda papa merci à niveau ya gouvernement surtout merci soki balobi kaka lobby nzoto ya mowe ezonga ça lobby gouvernement retinda vie conscience merci famille merci ministre délégué Fidèle Tingomba Mondonga 30 secondes message à Souka na Baïba sur la télévision en Pokwalel na sepel mingi d'abord ndenge boyambingaye pour la première fois depuis 2 ans dans le gouvernement na sepeli na mituna na bino ezalaki ya siki pe na kanisi ko sepeli na biyano na ngai na kanisi que population alandi makambo na lobby andima makambo oyo nga na lobi mpona nga nza moto nayebi kokosa te base méfier na badiscours politicien oyo bandeko mosusu bazosala tozali koloba makambo ya élection bandeko oyo baza libanda en dehors ya gouvernement tobandaki kobunda makambo ya élection e tozokamwa lelo makambo ya élection tobanda kowelela esili ekomi kaka premier ministre oyo moto alala Congo premier ministre alamuka Congo premier ministre na kasili ya mosusu bakongo kosala baprojet autour place ya premier ministre eza polele te poste wana eza vacante eza déjà occupé gouvernement bazwa pouvoir na parlement investiture biso tolingi nde baya tosala mosala tokee liboso mpona patriage famille tobondeli bango oyokani bozala bazala contact na gouvernement oyo asabongisa makambo nyonso depuis plusieurs semaines makambo eza prêt mpo tokunda vie avec honneur awa na mboka na biso tokosepela te nzoto ya papa Etienne Tshisekedi eza nano mobeso batie nango na mabele te bongo bato bakende koyolaka makambo baposte okompare nzoto ya Tshisekedi na poste merci Fidèle Tingomba Mondonga ministre délégué auprès du premier ministre merci on surtout à lobby et engagé yemoko ndeko Fidèle Tingomba Mondonga en tout cas merci ce qu'occasion permettre biso tokutana susumba la sima merci na équipe nationale merci na bino bandeko batali ndebo zalaki bela Rolanda biso mais avant que na sa émission mise au point équipe nationale ezalaka ni opposition ni à majorité biso musana biso ndeko tuna mituna ça ne sert à rien on a plateau moninga obani ko boma équipe nationale ezana tina mon côté o azana besoin ya ko une équipe nationale au bengi toko yamba yo soki na no bengi te ko na plateau mon côté moninga moko boye obana ko boma biso na télévision tuti kabilo kwana biso toza na katikati toza ni na opposition ni na majorité merci na Ange Kassa merci na Jimé Dide botika la mala mukime akolo o mabota mabino tika tozala bomoko na mboka tala tuyeba yango tango yo oza kuniokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kuniokola ye nde nzambe atinda aza kusufriri lobi bukukimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko